Benedicta Muswamba, Benedicta Muswamba, Benedicta Muswamba, Benedicta Muswamba, Benedicta Muswamba, Benedicta Muswamba. Tudi bana balu baba yoyo beni bana balwaka kwanzo. Metika bana baswani makoko yoyo bongo bale. Natikala na kamya ko kanisa bayuma nyoso. Mama yo soso na ranja bampese. Mpuku na ranja banyawe bana kini lufutulo maboko. Animation bien, chorégraphie bien, son bien. Bobi dia qui tira pays ils ont machine ou bien ça rabat tout déjà. Tout le monde n'a pas eu tout mambo ils ont circulé na YouTube, ils ont circulé na réseaux photo béton parce que yo pose dans monde wana. Tout le monde débat ya héritier Watanabe na Fabregas. Débat wana isolé ka o ya sali boy. Attends que muninga na bango musicien. Conseil nyoko pe ça pour moto wana et sandit ekita. Et bon maman parce que rancune o ezo kende vraiment bien. Non ba grand garçon, baba grand garçon. Et là, déjà, comme on a déjà boyé, ils ont le roi Goldberg à zone WWE, à Kenya qui m'a retraite, mais à zone à parler, comme on a boyé déjà, ça va tout déjà plaisir au Saranate. Et l'aura ma baisate, et l'aura peut que déranger. Mais je sais que, bah, départ, Nabino, tout le monde, moi, culturel, moi. Par rapport à pour maman le ba moi nini na bitende bozo ngi boye nyoso yozala bien mais bozo mais la baninga bazo bimisa bino bolia kana ko bimisa ton bozo bimisa bozo betara moi trop et ça la force na bino mais bozo bimisa te moi ton mon rebelle waniza dia quoi non na kitira ouais parce que toza kitira pays vite toza ndenge monter na orchestre msusu toza ndenge monter na orchestre msusu so tali biso neto ba danseuse nso bala tara otali ba chorégraphie na biso otali ba cri na biso mona ke les orchestres moko boye ebika kitira bato balingango mingi bato mito esalaka malgré toza peine ba petit peuple bazana ba changu bazana ba makala ba nini mais kitira eza orchestre moko muto esalaka nde na yebo déjà fou eloko ezala déjà pour bato baza aussi non ezanga te mais eza nzambe mutalingi tant oyo velinga biselo ka sikanga na ya Benedicta Muswamba, Benedicta Muswamba, Benedicta Muswamba, Benedicta Muswamba, Benedicta Muswamba, Benedicta Muswamba. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle Oboko doit vraiment. Libakou yako recevoir biso partout dans le monde. Place Ignan Suezwa Mibino ba abonné fidèle. Il y a Bénédicte Muswamba TV to s'abonner massivement kande na ebsaka bino soki nzambe te biso ba o metozate. Un grand merci à ma maman chérie maman Bénédicte Muswamba ya Bénédicte balobi 4 fois madame 4 fois mère balobi maman moro ya motema monene maman asala ke bana bakelela te bana balela te. Un grand merci na bato tout ba soutenir biso premièrement non nzambe mozalisi nzambe grâce na yende na vandi lelo boye grâce ya nzambe wana nde nazali susu na bon moi donc un grand merci na yo bijou umbi héros grande sœur propre ya patience wenge bazwa nyos batikela ngayo sans oublier bobo umbi mutatika forme na défaut et pourquoi pas na yo bibiche bope ya ba bibiche. Un grand merci na bato nyos basala ke patience wenge pe akelela te car donc baebanga ton otangara baebanga na monara directement pitch au pied mais depuis Issa wana grand frère propre ya patience wenge. Un grand merci na yo papa Blaise Mosengo na kata Irlande balobi mona poto ya tongo makasi mutakenda poto tongo liboso na bango nyonso. Un grand merci na yo Aristote de midi depuis Issa Aristote de midi depuis Issa je te salue. Donc balobi bambote na bino bato bosala ke nakele la te bosala ke nale la te. Donc un grand merci na papa Dadi Mbouya papa Dadi Mbouyi Katambai donc depuis quelque part je te salue de la part de patience wenge moi si nzambe balokazulaire balela ay kande na sakabino so moninga na bimili susu boye parce que actualité nde sala ke wenge akita sur le terrain asala bino musala donc biso moto ebi nini ezole kana musique to lali to la mukito moni ba news eza tellement ebele merveille amado balobi ke non azana zemi ya
héritier Watanabe, point d'interrogation. Torobeta on peut ka dossier en autour fongola on peut ka awa nazana moko ya ba animateur au passera musana qui to comme azalaka place azalaka alongwaka to moni susu asali retour na kati ya culture pays to remeka mpe ko sola na eto tuna ye eloko nini esali ki azonga donc masolo vraiment ya kosimba simba lelo eza ebele to okipe susu ba danseuse ba kimi kuna na isa par exemple Fabrigaza amemaki bango ba kimi donc to betara masolo to zala moto asara pe musala kitoko obino pe bolela pe mingi mais malgré azako mona na soute po na cultura azala li soute ceux qui n'ont la même morale na moto na bengaka mon réalisateur mon caméraman très intelligent moto sala ke image venda propre boy afungole linga mokie na profiter ba mon apesi mon invité du jour. Bonjour, bonsoir, Jessak. Bonjour, maman. Bonne santé, malgré corps et mon des choses anormales. Ouais, santé ça bien, sauf que malaria, ils ont raté dans mboga na biso. On a tamo toazo le kananzela, sera c'est examen aux heures na malaria. Malaria ezaka na nzoto mais nazana bien. Merci beaucoup les retours de Jessak tu peux na kati cultura pays vie. Retour ya Jessak tu peux donc ba fanatique ya Jessak ba s'attendre na nini. Non ba s'attendre kana ba animation bien, chorégraphie bien, son bien, bobi de cultura pays vie, eza machine webini sarabatu déjà. Le colon pe na zongi na o na rene ko zo suli banda o ya malamu na ko sango papa nanga poto meka ko travailler ngo susu na maele na yemo papa maele a topé sango batu o bazolinga bayoka sous Jessak na kitira pays. J'espère que bat ba décider bat ba CP là déjà comme on a déjà boyé ezalo ko Goldberg azongi na WWE akenda ki mo retraite mais azongi na ta palais na comment on a boyé déjà ça là tout déjà plaisir au saramate ba fanatique Jessak bana besoin Jessak azongi ça on a ba époque wana parce que baraton au moins 3 ans c'est son qui puis te tout di bana balu baba yo beni bana balwaka kwanzo metika bana baswani makoko yo bongo bale natikala na kamya ko kanisa ba yuma nyoso mama yo soso na ranja bampese mpuku na ranja banyawe banakini lufutulo maboko. Voilà. Merci beaucoup, c'était bien. Jessak quand tu peux de retour na kati cultura pays pas trop de questions, pas trop de polémiques. Azongi na ratanda una mwana nyoso asa ambe basura reconnaître que fona zonga eloko mabe ezate eloko peut ko déranger. Mais je sais que ba départ na bino to moni moi cultura moi par rapport yo po mamno lo ba moi nini na bitende bozongi boye nyoso yozala bien mais bozo mela baninga bazo bimisa bino bolia kana ko bimisa ton bozo bimisa bozo betara moi trop et ça la force na bino mais bozo bimisa te moi ton mon rebelle wana eza dia quoi non na kitira oui ta kitira nga na ye oyo deuxième semaine nga c'est que wana to beton te posaki non même pas eza déjà mettre au bakisa makamusus tonto ye te bikite via biki ba tu peux le roi ye boye le classement équipe de France pour Mbappé to beti awa to beti eza esprit d'équipe ko dans ce peut au bas fallait ça génériquement maintenant surtout comme ami balé nous sommes photo bongisango peut la bien mais tout de façon déjà via PC déjà film ya Léopard va tout talango l'état to préparer EPCR le PCR réseau à calamité na sur dans 2 mois on va rozongo pour que ça la clip a bien zobimisa to bisa plan ndena yebo déjà fou et le rezala déjà pour batu baza aussi izangaikayo non izangate mais izanzambe mtalingi tant au velinga biselo kasikanga na ya voilà pour nous ça nous surtout ça te homme vraiment na zama boy siko vraiment donc na yende siko retraite na ngatu ba mangam ngatu iza Jessak tipo imungongo tozanga kiango ça fait longtemps programme en mouvement parce que bon en répétition moi na zo bango vraiment temps et belezate na yokuta bango en pleine répétition programme en mouvement ils ont donné et puis ba concert et ouais village chez Temba le 2 avril là village chez Temba samedi en plus ba voyage ali ba marambo ezali mais vie moko ni tapesa ba programme yebi ki tirer orchestre monene d'abord au plus photo ça no lokasika ba to CP après ba programme sous ndo ozwa sima
on a ça vers le bic et le bac est au Kende Boy, au Québec, Congo, au Kende Goma, au Kende ce qui wapi, on a vu à ça. Un studio. Bon, tout ça la préparation des locaux, tout bon ça épaissir. Bon réseau massacre comme on a épaissir. Surtout on a titre non. Vous avez un titre un peu différent na baninga pourquoi? Ouais parce que tout ça qui tira pays vite, tout ça ndenge monter l'orchestre msusu. Tout ça ndenge monter l'orchestre msusu. So tali biso neto ba danseuse nso bala tara otali ba chorégraphie na biso, otali ba cri na biso mona ke les orchestres moko boye ebika qui tira bato balinga ngo mingi bato mito salaka. Malgré tout ça peine ba petit peuple, bazana ba changu, bazana makala, ba nini mais qui tira les orchestres moko muto salaka ya moni to pesa ba mona tala de akombo orchestre culture pays vie au moni album na biso mona fo mutu moko boy au mon album moko non et après au mona siko épaisseur donc biloko on a nyoso ezaka biso to linga osala biloko bato basala raté na orchestre mususu sala autre chose voilà. Merci beaucoup, je sais que musique y a lelo et comme ok na moi trop polémique par rapport à la musique comme ça ya kala wana ba vena biso to moni nanga na yo to ebi mambo ezo circuler na YouTube ezo circuler na ba réseaux sociaux photo beta nka parce que yo posa na monde wana to moni débat ya héritier Watanabe na Fabregas débat wana ezoleka o ya sali boy en tant que muninga na bango musicien conseil nyoko pesa ba pour moto wana et sandit ekita. Et bon maman parce que rancune oh qui est vraiment bien. Non bah ça va grand garçon, bah grand garçon, les hommes m'ont cigaté m'ont bacalé. Les hommes m'ont cigaté ça m'ont bacalé. Mais tant on a bino et comment que ne moi m'abé par rapport à la vie n'a pas pépé calé malgré tout ça là te mettre au capé ba histoire. Tiens on a vu que musique non grande moi. Babu manate, baba no côté. Ma camarade de ça la musique n'a pas ça là. Ce qui m'a polémique, moi nini, ils arabiens. Mix na musique so ezate za mabé. Te kasima mo na ata moi kataka américain. Faut soigner no mo kesi mabit boto bunda sima. Dana bongo oh. Ba potana. Na sima polémique wana pe bokenda bosoli na bino pe normal biso to kufa na ko bunda na bino. Menga yo moninga pa vie na ngati. Nga pa vie. Nyo solo baki mo. Te to bomona te la famille. On a yo ki bongo riche na Fabregas baza baba binemi te mais kama musique. Laisse on na lobila na lobaki yo comprendre yango bien te. E be singa mo flamme wana yango ne tchaka mo mungwa mo pilipili na ndule. Pour nous sommes na rabani ba yo discuter na mutu. Ah bon, yo betara musique nga danser mais mo bope mo discussion sala ona nani. Fe ba mutu na ba mutu na ngana mo boto kendaka ni mo boy. Mutu na memari pe mo boy. Voilà. Rancune y avait n'abso azé kona manda et bomana na ngwe. Te wana mamona ngana bien moté. To kama kamona ngana e bien. Qui me ka question to. Te mamona ngana ebité mo ça aza yaza mosra za mambe ala mutaba jar wana te. Ça dit ba mo ça zo bana TV ozo comprendre que mutu mutalo bana TV peut-être ba on pas bunda kalinga bunda biso pe to mona kiango. Non a comprendre ba comprendre bien te. On a da grand prêtre. Dato comprendre. Il y a des grands prêtres, il y a des grands prêtres, il y a des prêtres. La vidéo. Il y a des mutamakambu. Il y a des mutamakambu. Il y a des mutamakambu. Dans le bureau, on a besoin de gérant. Il y a des grands prêtres. Mais tu as besoin de bélinga mon nom gérant. Gérant. Non gérant. Parce que ma polémique, il y a des attentes. Petit mot, il y a mutamuno ko saranate. Je sais. Ben normalement. Donc nyoso boy yo mo ando gérer. Mais il y a raté tant beauté la bonne compréhension. A habité à Nialo Babo Mouti. Mais aligné wala nini. Ben oui, mais on a déjà star. On a des stars à Mounene, so telinga bobo monaje, ou fait un star. Donc on a star via Salabiso, bébé le bonnet on a ba sala ba musicien te le roi biso. Ah au sala Gesak na mokili. Donc ba ranson ba sala ba Birkington ba sala ba Ferry. Et là, qui tendent à confier le milieu, à sali, à fali, poupa. On va comprendre. Donc, si vous avez une fierté à monstre. On va comprendre. Non, Bercy. Des clips solaires. Clips. Voilà. Dans un star, il y a un puis bastar, on va avoir brutal. Brutal en bitumate, mais na musala. L'animation. Sotalinga bobi qui a. Ngayouzbi qui a une icône de l'animation congolaise. Un grand prêtre, un président. Il y a animation. On se comprend. Donc, il y a bongo. Donc, ton amour, il n'y a pas vie.
ve ngobelisa biloko sebela tikanga mona kipe nanu na kipe nanu wana na pangusi emelo kitoko match esili ya normal na to speaker za mambo ba musique faut mo boy so meki ba mekele liongo vous comprenez ngana ko linga dinga na vandi bo mutuma boya meka pa vie ngata na otaki au monde comprendre que était azana star na imobo voilà. Merci beaucoup. Idée ya kosangisa vena sonchone kosangisa bana enyoso ya kala ko sala molo mo ba auto sala na dynastie au monde rondé. Ouais, ça bien parce que ça force la musique congolaise. Ils savent ça bien. Ça li batu bien même wenge nenge ba obeta biloko na bango concert na bango le 30 juin. Wenge nenge zongi sali bien, sali pepele. Et là pour la mabete kosangisa. Batu bazana bezo bali ya biloko kitoko. Mutafandi ba ki voit il y a la coste na ferego là bien soit tayo qui voyage ça qui n'éclipse mon sauce là tu sais quoi ba la soba dio n'éclipse mon sauce on est ça la bien hein mutu boni musique et si ça rabatu ba mo ba stress quoi muta ko fanda bo même azana le kolo passe bukana ki metanga vana radio mukiazoka ba mama na mboka masala bilanga bagunza maka brun ah wana je sais que tu peux ah et ça moi bien attends moi le kolo souci ça na bouger te le kolo ça langa pas mais musique ils ont c'est moi bien alors ba bazana poso ba yoka musique ya kitoko na lande vidéo mo ya Bercy mwana asali alobi bango pe ba embara kitoko bango pe baza ba animateur bobeti deuxième hein ezani deuxième nini ya film mais bobengi bango te poani bokati bango ba animateur batala ko pourquoi bongo bitumba ya mutu moko fo benga quartier mobimba ko benga pe po ya bunda te mais po ya na ayata na moi conseil ça la bien ata ko tuya de ba mission so ya États-Unis ba imbango te vous comprenez ata ko tuya de bonga na ngana yembi kuna ngape na mona vie tant vers akota studio ngato solo na vie je sais qu'il y a posé non ça m'a ramené belé le para okenda bakana sala makambu to kobeta musique ba to osepela on va falloir pour bazate ba mission soupe bazate ba Didier Lacoste bazate ba Karmapa ba vient na Karmapa bazate vous comprenez donc il va teka que l'on se faut nous bazala te auto sali fa Congo même nzema fa Congo ba mission tout ya Congo te ba yimba tout ça ba mission belé ba na mboko mais so ba yimba pété vous comprenez et ça makambu donc biso likamuke ka kolela likamuke ba bengi bisote et ça makambu atambala sima oyemba. Merci beaucoup atamba la sima okoyemba ba propos ya vena mso fali pour pana émission ya nati lokole o ya lobaki ke non na Kinshasa na Congo soki ba bengi akende ko représenter RDCT ba robenga nani tandis que tout le monde na Congo o na mboka oyo toza ba tu ya minene o ba emba pe kitoko ndeti ba vena mso Félix Oazé quoi ba Kofi Olomide siko yo linga na contredire fali mambo na contredire tenga tu une question nanga ya lobby tant ya lobby na ye mta lobby na ye so na ina lobaki te fallait biso te eza o ya raisonner eza o ya kanisi biso betaka maboko to acceptaka alobaki na biso appareiller mututu appareiller mutako ko beta kuna te eza makambo lobby lopé ezala pe je sais que tu peux lobby pe ozala innocent lobby kozala mutuboy lobby kozala mutuboy ngapa na ngeda na tout normal donc ça fallait pour pas dans lobby aigle c'est normal. Merci beaucoup. Là, c'était bien. Je sais que tu peux. Je sais que le lot, tout le monde, leki na bino, na benga mon baleki parce que babimi na moi si na bino ba ça la paix fierté ya Congo. Tant on vendaka, au moni pe bina filé mo bo a outil place mo donc aye banate aye a sali musique a beti pe yo kan sali pe bien yo et ça ronde. Ouais, très bien, très bien. Félicitations Ige monsieur Ige. Avec respect à yambanga yi na répétition na ye. En tout cas yambanga kitoko to bina na ye. Na respect, coup de chapeau bien affilé. On a profité d'un peu ça sous KD mode business, KD Makambo, yende 3e volume 1, Tina Dena 3, KD mode. Voilà, ils ont Makambo donc na félicita qui na félicita raye na ba rumba na ye nga za mona chango moni na mona ma cité to na leka na ba kulwa na so ba kimbuta mona zo tala na mona bia atozemba zangi ya boga nelana neli okokaki kosala bongo te vous comprenez vous ça la plaisir ton mona qui est jeune a évolué très bien en plus musique na iza
yo simba na mato ya batu bato sepela nango siko tant mokili zo ndima yo bité wana ba bana mike omoni te kandenga bimiono ko bima muto ya ya ngwana ezaka mbami balete coup de chapeau bina filé to kende bongo mon frère et ça bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais que tu peux relationner nos arana on a animateur baningano animateur ya orchestre so tant moi de obo sola rapena mboka obo za rapena même moral so tant il absolu. Non, on va respecter ngai. On va respecter ngai ba animateur no so va respecter ngai. Abi autant o basara musala bien. Bango nyoso sa musala bien. Bango nyoso basara musala bien. Oh sa musama bien na wolo la ina ndina neo. Anoka. Nde lo wana na kitira pays vina. Moni na ko so bilo na ba outillage nyoso zaki wana andi na tala bango ba nyopi, tana ndo vérifier bango ndi na oyeba. Mais pour le moment va faire boulot nango bien, na beteli bango maboko, mais ba ogunzama. Ba ogunzama. Ba sel boulot bien ba ogunzama. Ogunzama tana ba ki ba gunzama. Eza cri o, eza cri tu afin bango tana bi ba mama na mboka ba sala bilanga ba gunzama ka. Dala biso to gunzama. Yango ndo ba ogunzama. Ngana oyana makamna ngai. Oya bango oh, ça va. Na ko bana boko na ko boya bango te. Public inde muto juger ngai te. Public juger bango ngai ezaka ke boulot. Ngai ele nganga da rapport de na za de G5. Nga na ko servir bango. Nabi gozo lingo ko tsana monde mo ya polémique. Bon naza animateur patron animateur responsable. Ça beauté là bango et compréhension on a ko voilà donc inazarana vie verbisi son petit nangai nzamba kelima na ko biso to kelima loba. Pona ko loba muté bembe na yo be tout fino akufa e uti na munoko na moko. Donc biso moko to biso ko loba. Ya moni na zo loba so to comprendre tu peux azo loba bo na nini azo lingo finga tete na ko finga te mais na zo loba déjà ba ba sepela na na loba. Voilà parce que nazarana mosa biso déjà to bi ko loba. Donc na ko belisa biloko ebelate. Donc biloko bela ba belisa ngo souté donc bazara ndengwa ndi ba moninga ka boye ba comprendre que nyamura geraye. C'est tout. Merci beaucoup Ezaki Bongo Jesaka Chipo Ibo Manka qui est moi tango moulai de retour déjà na katia cultura pays vibo bongama parce que ngunzama ezoya donc Jesaka nazo baton mingité to kabana parce que aux en répétition moi quelques dédicaces na bayo et puis to kabana ouais ba dédicace yali na Hervé Molamba na Canada Hervé Molamba pesimbote na ya Toto mobile ma Clarisse ya Toto na pesimbote na Cademo de business na bosanité les rois makese Steve Marcella na pesimbote trésor onema skin hein trésor onema ya na Ornella onema mama Wivine bino nyoso na pesi bino mbote en tout cas on a besoin de contacter nga plus 243 85 44 20 245, je répète, 085 44 20 245. Soko benga to sola kitoko nyamura geraye yo déjà na kati kitira pays ouais babina ba dansa bien zali mutu malamu mais c'est Google mutu malamu babina bagunza maka bakobina biloko ya monstre ko simbate o dansa monstre ko simbate so simbi biloko ya monstre a dans beau télé compréhension. Oyo biloko ya monstre papa kusimba te wana biloko sika na yo na zo boya ko yimba trop to ko yiba mate poso yibi oyiba ndeni nga za dia muta TV muta mbanga mo yibe te donc ba pesa nga confiance ba pesa nga bolingo ba la sanga bolingo wana et puis na mona bango belé le 2 avril na village Chetemba voilà. Merci beaucoup, je sais à Chipo et donc merci pour na invitation donc un grand merci. Merci beaucoup Nayo Hervé Luzolo ya Hervé garçon de disque donc sans oublier Eclipse solaire mon soso na mutu ya patience wengi na ndenga mabete parce que bino boko msama mnyo sora mabe. Ma maman chérie maman Bénédicte musomba ya ba Bénédicte pourquoi pas Nayo bijou ombi héros grande sœur propre ya patience wengi bazwa nyonso batikela ngayo donc des charges na bon donc merci beaucoup donc bato nyonso bo soutenir nga bo continuer toujours que soutenir ngai ba abonné fidèle à la chaîne auto s'abonner massivement yom to ça na besoin émission et produit na yo et les kana chaîne na biso
on a besoin ole qui sa pub na yo na chaîne na biso contacter biso na ba numéro les affichés na bande de l'écran directement au reçoit ba programme nyonso donc au la bienvenue na kata chaîne na biso yaka na eloko na yo to sa elo publicité yaka na nyonso na yo to rosalela yo publicité ya eloko na yo donc un grand merci na yo ma maman chérie merci beaucoup pour la confiance Bénédicte Musomba ya ba Bénédicte balobi 4 fois madame 4 fois boss 4 fois mère nyonso ya yo on a kamata de la part des patience wenge moi si nzambe ba yoka douleur balela aïe sans oublier mon papa Hugues Bina Fileux hein balobi ba yoka douleur balela toujours aïe po balela rango mais c'est soin mais c'est soin donc il y a eu un sans oublier Elibo P garçon de disque Ariane Piemé fille à maman. Ariane Piemé fille à maman. Donc, vous s'abonnez massivement, commentez émission, likez, partagez et ça là que non lobinabe tapé matolomo ya salité te matolomo ya bouzo baté bonne guérison en toi mon papa Jean-Pi Iboutou ba bonne guérison na yo donc balobi en forme déjà satana akwe donc ceux qui nous ont robaté la biso ceux qui nous ont robomba biso ngana bino to kutana mbala sima to kutani. À la prochaine, derrière la caméra, je te salue. Montréal, Balobi Misapi Atalo, contrôler image. Ceux qui nous ont robon babiso, Tokutani Balasima. Bye bye. Benedicta Muswanga.